Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che regno? Edi mon cher. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Ritualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi okunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Biso bana Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosengi lisanga Boboto Oneko Esengo Solo bandeko balande radio lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio lisanga pokwa molelo pokwa mokolo mwa mardi 13 mars 2012 tokutani na bino lisusu na nzela ya radio lisanga pona tokabola na bino ngonga oyo ya mutuya solo tozali na bino tina ngonga ya 20h à partir ya 19h tina 20h chaque mardi jeudi tozalaka na bino bokokeza bino yesu kitenge nde tokosenga sika nyonso bozwami bayebanso bakolanda biso na baposte na bango ya radio na FM na Amsterdam mpe na ndinga Amsterdam totondi bino botondi mingi mpona fidelité na bino mpe bayebanso bakolanda biso na nzela ya wewewe to internet esika nyonso bozwami botondi mingi penza solo pokwa lelo toza na bino na radio lisanga esalami na fondation lisanga point de soutien congolais tokemettre à partir ya ngumba Amsterdam balingi koyeba mingi mpona biso batala na www.lisanga.nl solo lelo tokobanda programme na biso penza sans transition pambate toali na invité na biso na pokwa ya lelo solo boko yoka ye ndenge akosintroduire kasi azali tokoloba pona basusu oyo bayebi etende bakoyoka mba liboso kasi aza moto ayebani na mboka Pays-Bas pe na radio lisanga ezali mba liboso aleka te Placide de Jésus ya Mokpadiko. Bonsoir Boni Placide mbote sika ozali. Bonsoir papa le président Yesu et na PSP mbote na bandeko nyonso ya point de soutien lisanga na pesi balandi nyonso ya radio na biso lisanga o baza kolanda biso na ngonga oyo na nzela ya radio na biso lisanga et bonsoir merci beaucoup solo boyoki mo totozali na lelo na ligne o tokokabwa na ima solo na pokwa lelo aye ko sola na biso na posa na ye oya yeli pona makamatali ba-Congolais pe mboka République démocratique du Congo. Nde yango toko lobaboye toko yebisa bino nano na bokuse pona koyeba ete Placide de Jésus azali président ya Mokpadiko solo Placide okoka koyebisa bato na bokuse Mokpadiko soke zani ntina nango nini liboso ya to koba na masolo na biso na bozindo.
merci Radio Lisanga. Ndenge otukoloba Papa Yesu Mokpadiko oyo ngai Placide de Jésus nazali Mokambi tope président et Nikoloba Mouvement chrétien pour la paix et la défense des intérêts congolais. C'est une association sans but lucratif oyo et salami awa na mboka ya Hollande, siège dango zali précisément na ville ya Rotterdam. Ezali moko association oyo ebundaka pona ko batela tope kolengela ba intérêt congolais oyo ezali menacé. Merci. Solo to yoki mpenza to lingi to kabola kasi masolo oyo memeli biso na pokwa mwa lelo. Solo makambo makoleka mingi oyo etali mboka République démocratique du Congo pe ba congolais kaka na kati na Congo te pe libanda na Congo na diaspora biso tozali nde o lingi na pokwa lelo o kabola na biso masolo yango Placide solo to pesio liloba pona oyebisa biso posa na yo ndenge oza nango nde biso tokosola na yo yango na lolenge oyo tokosala ete bakolanda biso mpe bakoka kososola lisolo memeli biso na poko ya lelo liloba mboka oyo. Merci beaucoup Papa Yesu, merci Radio Lisanga pe balande nyonso posa nanga yaki na leka na nzela ya radio na ya nora mituna oyo bato baiki baotuna biso pe baotuna ngai pona situation ya Congo tokoba d'abord biso na diaspora na likambo oyo banoko ba belge baotu kosala ya kozongisa bato tomi na libwa tope 19 na mboka ya Belgique. Alors etungisa tu mingi ba pesa ki mingi na moniki so ina bina limité ko répondre bat na nzela ba ya ba internet ba Facebook to pe email atana ba téléphone et ko suffire te pas na batu nyuso ba yoka ya wana préféré na le kana radio le ko zali moins au munyo sa Rolanda na ya no la batu pe na répondre batu na likambo wana o etungisa biso nyuso da ba congolais. Donc voilà qui gouvernement ya Belgique bauti ko pesa kanambe cadeau oyo yo ba bongoleki pana ye ya kozongisa ba congolais 19. Alors biso bandeko to kondanango c'est parce que toki mawa mingi ba congolais bandeko na biso ozo ko bundela awa wana mboka pana bango baza ko sepela bazui mutu o mundele bela mindele basangisi bazokisa bango bafilme bango balakisi basako na babengi ngona komo ke ngbandi ke botala bato basala mobulu bango yo bato abetaka bato bango babengi wa combattant et basepeli alors que na mboka ya Mali système ya charte et sila poni ni tama basokisa bato nyoso baka na mboka na rapport bango ba blokaka avion basala trouble boye bakango et sala ko bele balinga sosima ko sokisa bato collectivement ngona te. Mais par contre na mboka na biso bato baseliki ba sepeli na malheur et ba congolais sikoyo tokoye ba badani bazaba voyou ezali biso to bango ndeko na yo congolais bazongisi ye na mboka bino bo sepeli et parce que on a ba combattant salibu. D'abord nous condamnons cet acte bien que bato azongisi ba combattant ezana mutu moko étudiant moko oyo peut-être 2 ans Bosne Silaki à 5 asile c'était un cas oyo bazenge balandela parce que ça moko bandeko oyo peut-être une fois on a la marche. Alors ce que ça qui mutation qui asile dans ce cas-là bazong c'est parce qu'il y a demandeur d'asile et ba combattre balandela. Mais les restes des bateaux bien que parmi bango bazana bateau oyo ba no combattre biso ba combattant o ba ko militer pour que musique ezonga il y a des noms connus. Mais c'est comment c'est vrai, je sais pas. On va musicien maintenant qu'on lancer, bazongi, mais biso toujours continuer à défendre bango. On a pris des avocats parmi lesquels il y a maître Claude Kayembe, bien Kembaï, azaki moko avocat, il y a cette fois président, puis à
a sungaka musicien Félix Oazé qu'on a procès nae tona ba maître Tsipangila na bandiko Alongo pendant qu'on sa dossier na cour européenne des droits de l'homme au fond de Belgique parce que na moment oyo mboka na biso ya République démocratique du Congo nan ezui kimiate maponami eleki na bosolote mutu oyo ebele tope majorité ya congolais aponaki aza na prison o babe yango résidence surveillée et ça a combat changer aba prisonnier na ndaku na ye aza na droit ya ko s'exprimer ya ko circuler c'est ça la prison ko prouver mutu liberté moko alors moi nous ezali mobulu ezali église catholique a sepela quitté à mesure qu'on peut point de vue ba quitté alinga marché ba pekisi même dictature parce que plutôt boli misanga ba pekisi même église catholique les 16 a marché au moins que dictature ya mboka Congo photo de kilongo combo basa la dictature envers les humains so comme ça dictature même vers Dieu même les églises là il faut chercher un autre nom on a yebité ya wana toye ko ba we bien que ba to na zongi si ba combattanté mais basa ba congolais to ko sepela na ngote ya wana to se na ndila radio lisanga bande ko nyoso bobenga ndeko na bino boye bisa batu wana ba o alexaki ma image wana baza ko seka batu oyo bande ko sunga bino peut-être na moi quelque chose parce que le deuxième gouvernement c'est la diaspora o edaka batu voilà message on a ki nango na pesa précision que c'est va combattre mais même si c'est va combattre to sepela na ngote Belgique à la crise trésor na après Lumumba après kokanga papa Tshisekedi baso kansko congolais azo continue na trahison na na bondoki na ye te peksa ro a qu'elle était accueilli et dider à neuf ce qui azo que ça va congolais anga zonga sakneza engeza la vide donc wana a kinko cadeau ya acte o basali ko kabela kanambe batwana et puis to senga ba association droit de l'homme balandela santé batwana balande bomé pendant 3 mois batala soki ba rozala bisika ba ko libérer bango merci. Merci mingi pona message au PC eza clair solo biso banso to ko condamner l'expulsion wana parce que ba condition ndenge ba kosaela yango to zali na biso kondimate ke basali yango na ndenge na ndenge sengeleke salema ata ba yango ba kolakisa na ba bilili kuna ekomaki bango mutuna pe tokomituna ezali est-ce que bako sala nyonso wana na liberté na bango na ndenge basusu bakoloba epe likama monene ezali kokamwisa na ntango bakotinda moto aloba te akomi bakangi ete babeti ete azali libre seke elingi oloba esengeleki bato wana bakanga bango babeta bango po na ntango boyebi ke kozongisa moto eza normal bakoki okanga ye babeta ete jamais bokozwa question wana botia yango po tomonaka te bakonzi ya bamboka po to tozali même na démocratie na bango to bakendaka kokutana na bao ya biso babandaka kojustifie démocratie na bango te baloba ete biso baélection na biso eza na transparence toyibaka te balobaka bongo te kaka bao ya biso nde ntango bakutanaka parce que balakisaka bango mosapi nde bakomaka koluka kose justifier donc lokola batiaki maloba wana na monoko ya bato bakendeki elingi oloba ete bamanipulation na basituation ya boye ezaka mingi bakoki otika bino boye batie bino maloba na monoko na bino na ntango bosi bolobi yango na nsima oyo bakoka kosala bino bokozala susu na kamera te mpo bobimisa yango libanda bato balanda ya solo prudence oyo opesi wana mpo na baorganisation ya badéfense ya droit de l'homme kuna bakoka kolandela mpe basituation na bango epe baye bazali awa na mikili tozali soki boyebi moko na kati na bango to famille koluka koyeba situation na bango ndenge ezali kuna ezali kaka na bato ya Belgique te pamba te to silaki mpe koyoka te na Espagne mpe bango basilaki mpe kozongisa bato ei mpe lolenge wana ndeko Placide oza kaka na ligne ozolanda oui nazolanda papa oui tolandaki mpe na nzela ya bandeko ya Espagne bazongisi batu et puis na
na Afrique du Sud. Moi je pense que tant que Afrique du Sud ba cela qui actuellement tout le monde qui moi ba manifestation et ça qui notamment en France et bisopé en Hollande donc tout ça lango mais cela qui tout ça qui moi muke occupé na makamba ya les 16 Congo na biso ezali mboka oyo batu ebele balingi yango kasi balingi ba congolais te balingi Congo pona richesse ya Congo mais balingi ba kolo to ba somi ya mboka wana te alors likambo abandi baza komeka effectivement soki congolais lalesi misu to vandika ndengona esili parce que le pouvoir ba remarquer que ba tu peux akotia penza occupant ya Congo o bazali kuna sur place on libanda eza mingi diaspora libanda et puis surtout ndeko ba combattant parce qu'il faut noter en dehors Mokwadiko je suis aussi un combattant je suis membre du RCK alors balingi ba karamu pepe wana mon pepe wa ingeta balingi ba kangango comme ça ba sala buzoba na bango o baza ko sala parce que tout le monde déjà côté opposition ba ebi manœuvre ya ba position mingi bakindaki ba opposant mingi bakindaki koluka poche na bango etonda oyo tomoni liloyo bandemi ko kota na parlement oyo ezanga tina mi ko isoler le président de la République Etienne Tshisekedi alors si ko loko ba moni ki bazana possibilité ya ko freiner moi ba opposant mingi balingi pe ba freiner ba action oyo biso to ça ko ça na poto ba ko ta peur ko banga na kati ya bato donc il ne va pas na Congo que non souvent ndeko na bino bo pekisa bango makambo wana donc bayina biso ezaka ba collaborer c'est-à-dire les collaborations les Congolais oyo ba trahir mboka o bazo travailler na bokipa mais ezali pe les faiseurs du pouvoir en Afrique ba o ba comme ça ko ba nzambe ya mokili ba tsaka bato na pouvoir ndenge balingi esafi bango yango wana biso ana Hollande tozo bongisa réponse ekozala to sala ka un mois en marche 7 décembre 14 21 puis 30 to sala na ambassade à Belgique to sala kité mais mbalo je pense que ekosenga biso to sala ngwa et na lingi to loba to loba na bande ko so bazana na biso mboka nyoso sika bozali bosenga demande d'explication na ambassade to bana bona Belgique do bana bona Belgique et puis ba Espagne to bana bona Belgique ba service tina ya acte na bango wana c'est pour faire plaisir à qui au peuple congolais ou à politique kanambe mais Placide de Jésus au monité que eoza malamu ko sala pe mbala moko na Espagne parce que ezaka ka même situation et ko eoza malamu soki tango ndenge balobaka tango faire eza moto il faut ko luka ko battre yango ko tala pe tango susu contact na bato Espagne ndenge pe biso na lisanga to sola ki na moto musu azaka na Espagne pona ko eba pe mwa mingi na situation ndenge ezali kuna po soki esalemi mbala moko ndenge po moni année passée to ebili kamwa expulsion msunde basaki po ndenge bakoma ko sala ngo sikoyo na kati ya politique ya Union européenne bakoki ko louer charter moko pona ba Kongola bato na ba pays na bango ya communauté ya kokesena po basangisa bango bakende donc soki bao nyonso bauti ko sala makambo wana expulsion sikoyo badui pression wana na même moment tant mususu ekoki kozala malamu mingi ke ko cibler kaka Belgique moko bamsu ba mwa lokola ndenge bango basala ki c'est que bato ba accepter yango ouais likanisa malamu ils ont malamu je pense que président Yesu au moment qui tango biso en Hollande tout ça là qui la manifestation période il y a hold-up électoral na ambassade tu pone ambassade mingi uyibaki tu monaki tu pone Canada Belgique Angleterre États-Unis tout ça mais batala qui distance bon chaque mot est un système nango na Hollande alors koto banda na Belgique tozonga eza musika to pona le to sala bamboka na notamment qui France Angleterre États-Unis bongo Belgique soit muto kotikala mosa parlement to poni quelque balbatera memo donc soki net na mboka na biso oya Hollande to ezane to sona na
na police bakotala soki distance wana toko permettre totambola même jour esika wana tokosala yango soki permettre te tokobanda na Belgique et puis toke na Espagne. Mais mboka nyonso eza na mabeko nango na bamboka biso oza na possibilité na eza ko lidia malamu kosala yango même jour soit bobandi na basala Belgique mosusu na Espagne bobandi na Espagne mosusu na Belgique et tant bakosala bongo bato bamona bongo bakobanga noki te soki totiki ndenge wana ekocontinue même soki tosali tolinga tosala lelo oyo tokota recours na cour européenne ya droit de l'homme mais baaction ezalaka na importance makasi soki tosali baaction wana chaque mboka parce que biso ana Hollande promettre tokosala yango alors na mboka nyonso je pense que seulement bandeko ya France na bandeko yuyu bakosala yango soki bandeko bakongolais ya partout tosali eloko wana baomona ke voilà ces gens là sont toujours forts toyebi ke posa na bango ezali batia bokabwani kati na biso et puis batia bobangi ntango bamona bato bakabwani bato na bobangi alors wana basakani na mboka bien parce que baluli mboka na biso baluli bomengo mboka na biso et balingi te biso basomi bana mboka totelema tolobela makambo na biso ezali kwa baso kokanga biso munoko na makasi mais likambo wana tozoba etali mutu nyonso etali mwana Congo nyonso etali kaka kombata te etali kaka baassociation te que non voilà likambo etali ba fondation Lisanga Mokpadiko bana Congo RCK Mirjek bien collectif RD Congo etali mutu nyonso congolais nyonso totelema ntango waki tosala marche kuna to néglige yango te toya wana totelema toloba to expliquer bango mpe na memo na biso tokotisa tolingi demande d'explication raison nini basali makambo wana donc baconseiller pouvoir wana pa na bango mboka na biso ya malamu alors que situation mboka na biso eza bien te voilà donc oto bango wana solo sengeli kokoba na baaction na lolenge wana kasi na befort na bango nyonso bakosala ndenge olobi wana mpo baluka kolembisa mouvement ya bacombattant wana ezali pamba parce que soki bakomeka na lolenge oyo bakanisi ete ekoya na baexpulsion bakoexpulse bato baa na situation régulière te na mboka mikili awa wana eza baintimidation mosusu ya pamba parce que wana ekoka jamais kosalema koluka kosala yango na bato oyo baza na procédure mpona kobebisa makambo na bango kozongisa bango na nkanda wana ezali mpe buzoba monene oyo bayebi ete na bamboka na bango bazalaka confronté na basituation ya ndenge wana ntango barealité eyaka makasi bakomaka kobete monoko nde yango esengeli tokoba na baaction mpona kolakisa ete lolenge oyo bakosala ezali lolenge oyo esengeli te mpona kotraite basituation ya bato na ntina ya kozongisa bango na bamboka oyo bauti solo toyoki lisolo wana ndenge olobi nayebi te soki kozala so na likambo kobakisa na ntina ya baexpulsion wana kasi to impression biso tozwi ezali ete olobi mpenza oyaki nango mpona koloba mpo okotisaki mpe likambo mosusu wana oyo ya badepute oyo babimaki ke baganie oyo bazalaki élu na baélection ya suka oyo ya novembre ya opposition oyo bandimi na lombango kokende kosiége na parlement koka kofongela biso sikoyo lisolo yango po tokoba. Oui, merci mingi wana pe ezali moko ya likambo oyo ezali kotungisa biso mingi bakongolais mingi tomonaki na mikolo ya baélection mingi baki ana poto avant baélection toyamaki bango balataki kazaka to mpe loposo elamba ya papa Tshisekedi soi-disant les opposants balingi bakende na mamponami mpona kolongola pouvoir occupation afin kokotisa état de droit. Mais à notre grande surprise tomoni ke mingi baki baza tenté na mbongo balingi bakota batravaille na parlement wana biso tolobaki ke parlement so de côté parlement ezali natanga ka tolobi yango la voix du peuple parler du peuple sikoyo est ce que bango so bakoti kuna bakolobela peuple bakozala mongongo ya peuple
pour ça peuple le kokokisama parce que na parlement les alliés parlement pas le parlement du peuple pas le parlement du Kanambe parce que là on fait la volonté de Kanambe et son pouvoir et ses maîtres. Alors Malam Koutou bakende te monde et mona tous un parlement ezali ezanango ya dictature ezana seule couleur ezali ya mutu wa tricher na batunaye opposition quotidien mais tant opposition quotidien ezalo kola bokabili mutu na pour bondimi ki ya longi bondimi ki yena zali président alors que to yebi bien biso nyoso même ba pa ya Taliban le la fondation Carter balba bien que ezala ki na tricherie moko ya makasi mais bien ce que bondimi travailler na parlement ndingwana le collègue en bongo il y a 6 000 ce qui $6 000. Moi je pense que ces gens-là ba côté directement dans la liste il y a banguna ya Congo on est tout ça qui te baki na minute oyo bato o basali ke pouvoir ne evanda lokola ba musicien ba boy ko sa ndenge mandinga na Afrique du Sud basalaki lokola ba pasteur o bazana mboka kuna Congo ba boy klo bo solo ndi catholique asalaki et les hommes politiques o ba vandi kuna ba lokiona. Moi je pense que ba opposant wana ba côté na liste wana et ça malamu ba vana kuna ba bosa na ndera ya poto to retaki mingi na maloba tope na discours ya ndeko na biso papa Roger Lumbala biso na Hollande na mon padiko to ya makape une fois na conférence to moni makam oya lobaki na o asali sikoyo ezana bokiseni makasi mais un homme d'état lokola ye un homme politique ce qui peut te gobenga ye azaki rebelle mais rebelle animaka victoire boete azo le calypso télévision azo no matiza kolala elali nebité soka melaki nini abi matiza kolala donc ça a pesi a déjà découragement a été échec liboso mais il y a quand ça qui victoire seront facilement la politique on se donne pas des cadeaux même l'élection même dictateur bazon facilement du fait que kangi président batie na réseau surveillé au leki liboso so bando aza kolala président a costé bisoté a sel makamla ndenge na ye mais biota boyaki awa batuna ki abi est-ce que vous travaillez na kana mo jamais vous travaillez na parlement na abi soki ye alors ni abi soki parlement na et reconnaître président aza éluté pour travailler mais lelo yo to moi qui qui trahi. Donc bande kwana oyo bandimi okota ba travailler na parlement na ba koti na nzungu to pe na liste noire ya banguna ya Congo pana biso ba asu bande kona biso te bazali ba yini na biso voilà otongo to ba susu na mokuse pona ba député ezali ndengo wana eza ma mingi pana classe politique ya mboka Congo mingi ba bundela peuple congolais te ndoko baza ko bundela ba intérêt na bango basa politique ya poche balinga toni sa poche basa politique ya partage ya ministère ba kuna pa bazwa pa partager gâteau mais peuple batiki musika ya ngwa to ser na population pe na peuple congolais nyoso to fungola miso te baka banani oyo bazolinga matambu sa biso pona ngai eza malamu et permettre biso to yeba les vrais hommes politiques na bato lokuta on reconnaît l'arbre à travers ses fruits et balakisi bizela bango balakisi mbuma bango bazana bango batu ya Kanambe mais ba utilisaki elongito pe kazaka ya papa Tshisekedi pour na ba voter bango biso to pesa on pesa merci on pesa na mbo to amaki bango kasi to isa bango welcome ba yesu na poto to ko sepelisa bango. Merci beaucoup. Oui, merci na malbano ndenge lobi oyo to yoki na kati wana pe total na ndenge actualité zo kesikoyo to lingi to solango lisusu likambo ya histoire ya passé ya parlement na biso na mandat oyo pe ya fraude yuti koleka na ce total opposition ezalaki wana ezaki représenté na munene na parti ya Jean-Pierre Bemba. Donc to moni ba opposant wa siko ba prendre le komoko te na passé wana pour parti wana watikali ko fonctionner te ndenge normalement parti opposition ikoka ko fonctionner na parlement ceux qui pensa ba ko respecter ba normes démocratiques to mona ki yango même na mutu na bango moko Vital Kamerhe ba bwaka ki libanda tant aninga ka jouer jeu soi-disant démocratique
tokomona ke leçon zali batote ya kuapprendre na situation na réalité mususu soki bakanisi bango na muke na bango ya sikoyo nde bakozala na poa koleka majorité na parlement même na démocratie oyo eza déjà efanda ezalaka te. Donc yango wana soki bato bazoloba ete bakei mpona koservir bapoche na bango mabungu na bango mingi bazosilika ntango bazoyoka ndenge wana mais so bazalaki bato na bwania balingaki kosilika te balingaki nde koexplike barezo nini bango bamonaki bakende atako tozondima yango te tozopartage yango te mpo toyebi ete kokende na bango kuna ezali nango nde façon mosusu ya kolégitime bafraude oyo batikalaki koganga ntango nyonso tu ke ezalaki ata soki lelo bazolinga balakisa mosapi na pape Etienne Tshisekedi po ya apesi mot d'ordre bato na parti na ye bakende kuna te basusu bakolinga kokende na mosusu ase akendeki ezali ye te ezali kamo na principe ezali kamo na idéal soki oza na principe to baprincipe na yo soki oza na idéal face ya situation na mboka République démocratique du Congo na baélection ndenge otaki koleka eza situation simple te oyo ya ke moto parce que a perdre yango asiliki aboko ndima victoire a moninga eza bongo te ezali likambo na ba fraude minene électorale oyo eza constaté oyo monani bien avec des preuves oyo ke bato nyonso bamoni eza bongo kasi eloko moko ya kosala mpona kopesa kozongisa vérité ya ba urne ezosalama te nde ezali ka musiko tango biangaka bato baina principe na idéal bakoluka ya po yango ezaka toujours likolo ya matériel idéal principe yango nde moto alukaka pona akende ko atteindre soki oza nango te nde emonanaka tokomona na makambo ndenge ezokende vérité efandi na makambo wana yango wana likambo na barebele ndenge oti koloba na ndeko mosusu oti kotanga kombo oyo boyambaki mpe na mopadiko awa oyo olobi akesi koyo na message apesi eza clair te tokoki ose rapele na tango Laurent Désiré Kabila baassassinaki ye rébellion ezalaki toyebi Jean-Pierre Bemba tango wana na kose souvenir bien bayelaki ye caméra ya CNN batuni ye eloko ni alobaki tokozela toyoko Kinshasa akoloba Kinshasa kufaki parce que bomaki Kinshasa zalaki soute il fallait qu'on remplace Kinshasa donc ozomona to éviter ba rebelle yango ya biso soki balataki kaka Sokoto ya pamba mais ezalaki kaka po banyonga ba population na bango moko to soki ezalaki na idéal moko boye ndenge ezaka kala na tango bato musu babandaki kobunda tango guerre froide wana ozomona biloko etelemaki impérialisme capitalisme contre communisme socialisme ben sikoyo toyebi te soki barébellion yango ya sikoyo eloko nini mpenza ezonourrir yango tomonaki na tango wana rebelle moko te telemaki mpona koluka kolakisa ete voilà apesa ta message moko ya makasi oyo ke lelo soki tolingaki tosatendre siko na bato bachange kazaka balongoli Sokoto balati costume na cravate bakopesa sous message ya ndenge wana te eza pasi mawa eza baconstat oyo tokosala mpona peuple congolais kote mosusu mpe bato bakomona ete bazelaki mouvement ya makasi ebima na population ye moko bayibi ye bavoi na baurne bazeli bamoni population azozela mpe tango bazosala bapel pour la population azolinga akende na ye asala bamisane parce que avivaka du jour le jour azobangala la nzala et pourtant nzala ngo pende azokufa nango pamba te tosili koyeba ete bakote ya este kuna bato baza na bokono bwa sida eloko eza koboma bango mingi eza nde nzala donc eza yango kutu bokono wana te donc eza ba ville morte te nde moto ezoboma bango pe ezali nzala po mona ke gouvernement o eza pouvoir o ezali bambulo nyonso esali ezobomisa bato na nzala sikoyo nayebi te soki baconstate vide moko esalemi wana oyo bango moko bacreye ntango mosusu na ndenge bazangaki idéal na baprincipe
sikoyo baye kokanisa ete bakocrée nde vide na parlement soki bakei te nzoka bazokende kolégitime pouvoir ya fraude ndenge na selaki koloba liboso bato bazomituna mpona koluka koyeba bipai na bipai kasi makambo esalemi na mikolo oyo mibale misato eti koleka oyo baconsultation esalemi ezala ya côté ya ambassadeur ya Allemagne asalaki baconsultation na Pape Etienne Tshisekedi baconsultation esalemi tina baévêque catholique bakei epai ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila epai pe ya Pape Etienne Tshisekedi kokutana na Vital Kamerhe na moto batindaki pe na Kengo Adondo sikoyo bato mpe bazomituna kasi mouvement wana oyo esalemi ya consultation wana na baévêque ndenge bakoti su na kati ya masolo wana ezali po emema bato wapi soki Placide de Jésus papa na biso oza na lisolo ya kobakisela biso wana. Merci beaucoup Radio Lisanga. Nangé c'est sûr que l'église catholique c'est une église hiérarchisée. Et l'église catholique basée vraiment la diplomatie contrairement à mangoma mususu basée na diplomatie église catholique qui muto azora décision yemorote to lanaki cardinal Laurent Monsongo Passigna archevêque ya archidiocèse de Kinshasa personnellement eux engagé qui yena diocèse à nous exprimer contentement na c'était pas pendant les élections même avant les élections a dénoncé qui abîme salama exploitation et il y a l'on a biso d'une manière injuste d'une manière frauduleuse et puis aba qui m'a ponami et les kamalamu ce qui serait malamu teto bakondi mangote alors bato oya bazabolo wana bato ya gouvernement sortant nzela tchakuna bango voilà qui cardinal Monsongo s'engage que lui-même était que congolais s'engage pour l'église il y a une église pe sangana ki aloba ki totanga ki biso nyoso mais moi na bango totanga biso nyoso tout makamunini senko et lobaki basenga ki na pouvoir na ba diriger mboka par défi peuplé et puis c'est ni aloba ba bosolo ya maponami sinon a démissionné ba remarquer ki batona bakangi matoyi. Alors, un groupe de prêtres, Mingi Watayamos, n'a pas action des laïcs catholiques congolais, parce qu'il marche pas pour commémorer 20e anniversaire, il y a martyr chrétien congolais, mais on va profiter de l'invité des urnes. Batouana baye le sous ko pekisa. Je vois même que dans Saint-Augustin, et c'est qu'à lui a dit curé, kuluna baye kuna na machette. Alors, l'église, comme on a dit, il y a un conflit, il y a une vérité. Asiko a le sous. Babi aurait été le terreau par ses cornes. Il faut qu'il y ait une force des alliés. Baba, non, voilà, l'église, a un dialogue, il y a un dialogue. Maintenant, agenda, le secrétaire, il y a Senko, qui n'est pas évêque, mais un prêtre abbé Santedi, Léonard Santedi, il y a toujours la même. Remarque au Basalaki, autre on a la déclaration officielle après réunion à Bango. Ce qu'on a vu au Basalaki, alors la situation est la même que pensent les acteurs politiques. Ce qu'on a catholique c'est n'importe à monique mboka ils ont un problème. Même temps où à Kalabako qu'on a sur africain, qui ceux qui te montrent na mboka, ma beko moko ya, bien sécheresse, to eloko moko ba mpaka ba kumu bayaka na sande te basangani bani koloba atomoni kuna mai za ko bambisi pêche si bateto bwe baloba basale ko basala alors ba basala ko bapaka bani ko benga batu s'il n'y avait rien tout va bien les gens qui ne peuvent pas se déplacer ba ko kuta na batu il y a un ça ne va pas bon ça l'assemblée il faut pas être hypocrite mboka na biso ezali non kimizalité malgré ba belge mitema be bazo si batu kimizalité on a église catholique l'église munene na monde et c'est déplacement. On a dit que pour moi, la caméra était là, il y a Léo Kyongo, mais secrétaire adjoint, il y a UDPS, Raymond, à lobby, UDPS lobby dans Naye,
Donc, on a remarqué les deux cas, baza d'accord pour un dialogue. Mais bah, d'accord, c'est pas un partage à pouvoir. Par contre, on va MP, le gouvernement sortant, on va échouer. Bah, lobby, bah, on va ligner dialogue, mais ezala, n'a respect à la constitution. Parce que, bon, on va, baza, ma casse, côté, qu'on bébé sa constitution. Moi, je me rappelle, le feu Cardinal Malou nous disait, encore, parce que je suis un ancien séminariste, ce type-là de Mobutu, il est diaboliquement génial. Moi, dans ce pays, il y a le gouvernement sortant, c'est diaboliquement génial. Il y a sa constitution. Tout le monde qui n'a pas changé, qui a constitution dans quelques tests avant les élections, et ça l'a magaté. Et pendant Bango, il y a un dialogue sur la constitution. Mais pas dans le pouvoir, le qui est président de Bango, il peut être Kanambe, Alias Joseph Kabila, Anima qui n'a pas partagé. Bon, ça, on va partager le pouvoir dans Batou. Ce n'est pas qu'ils ont comme perdant, mais le cas Sarkozy a Salaki a choisi Batou, a Seng, a travaillé, a travaillé dans Bango, na Katuana. Mais, dans ce discours, il y a toujours les non-dits. Et le bas a beaucoup tout. So, bazo kangama qui basa la discussion selon les principes, selon la constitution, pour dire que la constitution, tout ça, c'est une institution. Le quoi, la CENI, la Cour suprême, à ça, et Katake les Kambo. Donc, il n'y a pas question qu'on soit en Makambo, Molongi, pas na Bango, Azali, présent na Bango. Mais d'un côté, il y a UDPS, c'est là vraiment le dialogue, c'est toujours malade, il faut toujours qu'on soit là, dans la famille, dans l'église, dans Mboka. Mais surtout qu'on soit là, c'est pour que tout kende na reconnaissance, mais tout kende vers la vérité des urnes. Ce qui n'a pas soit un dialogue. Mais ce qui a sens que non, voilà, Seigneur Lobaki, pas question. Et biso, je pense que pour le moment, on a d'accord, la position, il y a UDPS. Alors, ce qui le Seigneur, ils ont joué, bazolinga. Oui, papa, Yesunya sur le moko. Makama mboka basaka na ngote, ko diriger mboka ezali sécurité. Pourquoi bomona ki bakanga Laurent Gbagbo malgré bakangiye basé na prison, bane ko bonele jusqu'à qu'on a prison il faut andima qui aza perdant. Légitimité et ça met ses places spirituelles. Na lingi na ma débat sur place spiritualité et ba mboka, chacun ses convictions, mais dans le béré et ça ma logique moko l'homme spirituel. Il faut que le perdant andima. Tout le monde attend dans le monde partout, Moutou a Koui à Longo, à Fakita. Même Jean-Pierre Bemba. Tebi o sécurité, mais ça qui tout andima pour Kabila Kanambe a travaillé. Mais du fait que le président élu par la majorité du peuple était de ce qu'il dit, Azar Ondimate, même Nabondo Kinabango, Bamono qui Kanambe, il ne saura pas travailler. Parce que Azul légitimité, on a été moutou, on va à reconnaître été. À travailler, mais sur le plan spirituel, mais sur le plan juridique, Azan ne peut un peuple été. Il y a un besoin de moyen tout pour qu'il andima. De position de Bango, moi je pense que c'est l'Indengwana. Togo on dit maté, basaka na batu balamu ki bakati bapongi, batu zo benga bo voter awa na bapoto to benga batu to sensibiliser batu batelemi, baki ko voter, alors ba on a dit non, les abo voter, ils a ndenge sa miona. Au moins c'est absolument mo sous papa Yesu. Mboka na biso eza solo penda ekieke na mboka paya. Balkanisation et ça projet moula il faut vraiment vendre ce pouvoir de moto qui a balkanisation. N'a pas boya. Ceux qui battent va payer. Ceux qui le IDPS elingi et travailler. On note ça la gouvernement coalition, beto banabel tout ça la gouvernement coalition na ibisi yo boye et que ça la mandé ça na 1+4. Ta ma bimba yena batna bango. Tu peux comprendre moto loko là Olivier Kamitat oyo ba étude na mbatu baida kiza famille bemba ba pese posa munene mais andimi a perdre de présence au parlement a comme des simples mis à plat. Ce n'est pas qu'un argument, il n'est pas un bon parleur pas un convaincre moi je vous dis qu'il y a des blancs qui sont derrière ces gens-là. Il y a aussi des blancs os il y a corrompus déjà des doyens à qui andimi à notre travail kuna et pesi maile kana mimi qui dit ça son mouvement bien au qu'il est pas naïe au long na kinga donc no talaye
mais sur le bébé travailler ensemble au moins au hasard solidité il n'y a pas que les collaborateurs, c'est-à-dire nos frères congolais qui travaillent avec les occupants. Il y aura aussi les blancs par corruption, intimidation, ou finalement le président a isolé. Moi je suis contre biso mopadiko biso nga combattant nga placé de Jésus, naza contre actuellement parce que le pouvoir basa na ndengwana parce que garantie moko ezalité et ba ko sala tout basa la ba longola batondi bazo ba gonda ba José Ndundu, tout ces gens ont été achetés pas seulement par les amis de Kanambe, mais il y a aussi les sorciers, les blancs qui au besoin que moko na biso et ça toujours na libuluana bazana kati ba travailler na c'est pour que bato panzana. Voilà, donc jusque là pendant on a tout ça dans ça d'accord na procès il y a UDPS et voilà, c'est ça. Et effectivement ko sanganango pe fezala na base moko boye oyo eko sangisa bato parce que soki eza sorti ya ba urne nde ezokende kosangisa bato eza gouvernement soki ya union nationale wana ezolakisa kaka transition ezolakisa nango te eza sorti ya ba urne nde mutu ekei kosangisa bato effectivement mindele nde baza na nsima wana communauté internationale ba entreprise na bango ya minene oyo baza ko exploiter ba matière première na Congo mingi na este kuna illégalement pe lisusu na ba makambo ba guerre bazo salisa kunda batware ba salisi ba guerre ba kimisi bazo protéger kuna na Kagame Louis Michel responsable ce totali Bosco Tangada azo bénéficier na protection ya Joseph Kabila kuna et pourtant za sous mandat d'arrêt international à ces pays Nations Unies aza kuna ba monakaye ba koko kangaye me bazo kangaye te nyonso wana ba complicité nyonso wana ezo sala ke pona bango communauté internationale ndenge baza komi benga wana bazali na facilité ya koyiba ya copier na mboka République démocratique du Congo na ba moyen batieli wana na pouvoir o eza siko en place nde yango pona bango ezali situation ya malamu continuer boye donc continuité au bango bazana ngo besoin ezali plutôt ya pillage ndenge bazali bosala ndenge wana po soki totali ba situation ndenge zo salema na ba pillage wana ndenge zo salema mboka République démocratique du Congo et que bango basaka tamsu ba semblant ya kulikosanti ko dénoncer ba makamususu na ba rapport moko eza sans effet to bazo salango pona ba intimider bato na bango yo bazali ko simba na pouvoir kuna po ba continuer ko pesa bango mingi pona basala bango elo côté na banzela ya justice ndebo bangi na bango ke soki changement ya pouvoir esalemi e kozala siko ndenge ni pa position na bango eza nango guerre ya intérêt eza guerre ya intérêt koluka kosangisa bato ndenge wana yango nde kozangisa pe soki ezaki ya solo penza et que ba respecter vérité ya ba urne opposition malamu sa mosala na opposition pona ko contrôler gouvernement ou eza na majorité pona ko sala ete misale sala manandenge koki pona qualité ya musa eza malamu et ben pourquoi soki ba moni ete résultat oyo eza yango baluka bato pona baza donc wana ezo laksa susu eza élément de plus totoloba de trop ou ezo ya ko laksa ete bazali kaka ko simba moto na bango batie kuna pona ba intérêt na bango moko mais bazotala te ba viol ou bazosala ba mama kuna mboka République démocratique du Congo ba assassinat ba crime de guerre nyoso totangi bato na ba millions plus de 6 millions plus de 7 millions ba kufi bana makambo bandi kuna bitumba te sikoyo Nations Unies aza témoin mais azali ko alimenter situation ndenge wana droit de l'homme bafoué na Kinshasa partout baboyi ba droit ya manifestation et salema bango baza complice parce que tout le monde a quand même na bamboka na bango awa baboya kape ba manifestation mse salema soki babangi bamunete batwana bazoya ko dénoncer makasi makam na bango babe dernièrement même ba enseignant batika ki bango ba sala démonstration na kati ya stade awa bo na Amsterdam bango kuna denar ba continuer ki
ba soutenir kaka plan na bango ya ko kata bango ko diminuer ba nombre na bango ko pesa bango eloko malunga te. Police na bango awa na Hollande pe aza na ba action aza ko sala pe po na ba conditionner ya mosala bani toki o s'attendre na bango te po baya basala eloko ya malamu po na biso po balakisa ke baza batu malamu eza lolenge na bango ya kokamba ezalaka ndenge wana même na bana na bango moko basalaka na bango bongo po ta msusu tokokantika to sa biso bongo po tokeseni na bango toza na bango ndenge moko te eza nango bongo te eza esprit na bango na bokambi nde ba monaka yango ndenge wana te moto ye moko oyo bamoni ke baza konyonga ye moko nde apesa signal ya makasi nde yango to kozela na peuple ya République démocratique du Congo apesa signal ya makasi pona kosukuma baye oyo bako sala eboye na kibokonzi kuna Placide de Jésus ya biso ndeko to kopusanaka na ngonga ya 20h oyo kosala ete tokabwana kasi toyali nano na 6 minutes oyo tokoki kosolola soki oza su na masolo po pamba te okoki kokende na maloba mosusu ekozala malamu te tokoba. Merci beaucoup. Tant c'est ce défaut, moi to l'association soutien n'enga tika na sujet to lobby mais na lingi na zo ngasima likamo loba ki ezaki très important. Au lobby qui ceux qui population no kona ba est ba okufa ezaka pana sida te ezaka pana nzala et na yesa biso bande kona biso eloko moko système moko oyo bato ya mabe baza ko sala to pe ba gouvernement sortant balingi ba clouer toujours population na nzala na pasi population avivaka au jour le jour comme ça a koka côté le matin a koka ko se soulever te parce que sur abi marche abi sur le là c'est la ville morte bien à marché non dia ndenge alors aner eza service mo makasi baza batu msusu ya ana futa kana quartier na bubu na bimaka akazambo na yi baza pa ba tuxka batu na chaque avenue c'est mzali kwa mbutu que no botika bino biloko na tiskeza bani wale bani baza kuna bie bana poto batu na mafana ba caméra ba ko sabino comme ça population biso voni so bobi bokolia nini baza kokotisa mentalité wana na mitu ya batu po batu ba mipesa te pa na kobimisa mboka na libération donc ezali si c'est basali parmi ba stratégie au gouvernement il y a bino que jamais bana kini o bakolanda biso je pense que émission o to kotsona ba Facebook partout là bana biso bana kini o bakoka makambo ata le bo fana ndengwana gouvernement ezana projet moko te pa na bino parce que ya ba paya Autre chose, c'est bien pourquoi le ministre faut à Kigali. Tout le monde a non temps encore aussi dans toutes les précisions. Bah généraux à un bout de qui na Kigali, bah sur ba précision bien bah sur ba assurance ne ba quitter na mboka. Bah ça na projet bien malamu monté. Projet on a comment est-ce qu'on ko sebino pour qu'il boza inactif bo télématé. Faut ko tia ba tuna pasi ba bimate puis na kobanga. Yango ba sali de tu koluna. Koluna c'est quoi? Exact koluna exact. Pour les gens, ils ont reçu danger par la banque. Ce sera danger par la banque. Balenge bakanga bango ni bakanga ba shege période de cas kuna en complément avec Werason. Pour les alliés service moko les alliés milice privée ya Kanambe oyo ba pesiango Francis Kanambe Francis Kalombo na en charge baza ko limate bana baza ko pesa bana mbongo pour batia terreur batia peur na kata population pour oyeba bana bakuna mingi bana matangete comment se fait-il mon quoi les 16 pas que na paroisse Saint-Augustin balinga babuma abeluyeye nana tindi bango qui commande ces gens alors bino ba tout ça na armée tout na sécurité na police un groupe de gens comme ça va péter baza mais armée te kandi wana ba tia terreur bo vote on ngwana alors que liboso tant ba cheke no telema bakanga bango donc ezali jeu au basali faut toujours tout le mbaté comme ça batu to telema to bengana manguna to le toujours ba stratégie au bana moka ba ko telema pas mandiko ba combattant non c'est toujours unité tout ko sala ba réunion balalika ki a pour la unité et je vous dis que on est ensemble combattant mon hôtel à longwe da mukonja combattant za la kate ya bume salami maintenant ça bandeko na biso ba collabore contre toute division obi ceux qui sont là qui ne tumba azuma sas so botiki ndingona
tango benemi bakoya eloko liboso kozwa tenu na ye soki azalaki na part communication bazwi yango na munduki tenu mpo bilamba nini boza kolata basinfiltre bakota na kati na bino bazala kola bino e communication baya bakota na bino nde bolobaka baingete elingo banini tomonaki na Syrie ntango azoya communication banini nini armée ezoloba soki omoni mundu so akobima aza munduki soda bobeta ye bayeba déjà alors babimaki sa minduki donc eza bakota na kati na biso bazwi balangage na biso bamot de passe bakota na biso eteni na biso eza balati lokola biso bilamba na biso eza bilamba spirituel bazwi so bomi kotika combattant moko boye bakobenda ye bani kozwa comment est-ce que les combattants bakanza bamarche comment est-ce bakotisaka baza pousse bango kiso derrière et baluka makambo nyonso tout alors tozala toujours ensemble bana bakombatant abimi na biso ce n'est pas kolabo bayebisa ke tel aza na bino te non eza façon ozanga diviser biso nde baosala na kini mutu tel aza na biso non tozala ensemble voilà lutte oyo ezali juste eza noble eza makambo mabele ebanda kala mabele so moto abunda mabele na ye aza toujours na pouvoir moko bo spirituel mabele bakoko na biso babunda bakimbongo balumumba cette force eza na boko na biso merci mpona nde bobengisi nga lisusu placé de Jésus na kati ya radio Lisanga bobenga sous toujours bana nyonso tous les combattants baleka na radio oyo et tous les acteurs politiques baleka na radio oyo pendant kopesa sango na ya makamteli moka na biso vraiment na souhaiter longue vie na radio Lisanga merci ndeko Yesu merci mingi pe papa biso Placide de Jésus ndengozaki na biso lelo na radio Lisanga matondo mingi mboka yo balandi radio Lisanga totoni bino botondi mingi pona litoya bino ya pete ya poko ya lelo solo bodu pena bileyo ekoki na bino na poko lelo tokozala na bino sumokolo moi jeudi wanazaki webina yesu kitenge chaque mardi chaque jeudi de 19h à 20h. Bye bye. Kuboma baluba. Naloba ki eloko te pona za moluba te. Baye kuboma ba Congo. Naloba ki eloko te pona za mokongo te. Baye kuboma ba Swahili. Naloba ki eloko te pona za mo Swahili te. Baye kuboma bangala.